mbote ya mingi na bandeko na biso ya banda ne Congo na mokili mobimba. Soki bomoni ngai na bimi boye seke likambo ekoyi bandeko na ngai. Ndenge na bimi boye ezali pona informer sango ya mawa oyo euti kokwela biso na mboka ya France, précisément na Paris. Tozali na ndeko oyo ayebani mingi na Paris, ndeko na biso Kiamsito Kiams Kiameso. Bandeko Kiamsito Kiamsito Kiameso azalaka na Paris na France, auti ko perdre ya ye mwasi mama ya bana na ye. Mama oyo aboteli ye bana. Alors bandeko na biso sango oyo ezali sango ya mutuya, yango wana tozali koyebisa na libota nyonso yo ya biso ya bana ne Congo bazali na France, précisément na Paris, ke semeki na biso azali na kombo ya Adel Adi auti kotika biso depuis le 10 ya mois oyo ya mai. Alors tozali ko informer na bandeko nyonso oyo bavandaka na France que depuis le 10 mai 2023 Adel Adi oyo azalaki mwasi ya Kiameso Kiamsito aza na biso lisusu te. Alors enterrement na ye ekozala vendredi prochain na 9h na cimetière ya Bandoufle. Pardon, na cimetière ya Bondoufle. Alors tozali ko informer bandeko nyonso oyo bavandaka na Paris. Tokopesa bino numéro ya contact ezali 06 34 28 57 92. Wana ezali numéro ya contact ya ye moko Kiamsito, na kobandela yango ezali 06 34 28 57 92. Wana ezali numéro ya contact ya ye moko ndeko na biso Kiameso na kati ya Paris. Ya semeki na ye belle sœur na ye, bien petite, pardon, ya petite sœur na ye ezali 06 51 09 54 49. Wana ezali numéro ya petite sœur Hortense Bwanda, ye pe avandaka na Paris. Ba numéro na kobandela yango 06 51 09 54 49 ezali numéro ya petite sœur Hortense Bwanda. Bokota contact na bango, bako guide bino, bapesa bino adresse. Ndenge tolobi ke enterrement ekozala vendredi prochain na cimetière ya Bondoufle na 9h. Bako pesa bino ba directive na adresse ya église soki messe ekozala. Disons programme ni surtout oyo ekozala pona enterrement ya ndeko na biso Adel Adi. Nazali ko senga na bandeko ni surtout bavandaka na Paris, bana ya ana ne Congo. Bandeko na ngai Kiamsito azali ndeko na bino, azali mopaya te, mais ndeko oya bino. Nazali ko senga na bandeko nyonso tu ya ana ne Congo, kanda dia okulu di zingla ku France. Emono na paika disongelevo endio na batakene musikanda visigenima. Kiamsito azali te moto oyo ngai na kokisu ko expliquer. Soki bomoni nga na bimi na lobeli likambo ya mwasi ya Kiamsito disongelevo ekosi batakene. Disongelevo ekosi kotele tsoso mukulu. Ekanda dia okulu dia telama. Muloma ngini nanga kokanda dia okulu. Ekosi batakene. Bandeko ezali mawake tobandi ko perdre mabota na biso awa na poto. Ezalaki ke elikia tokolisa bana na poto, bana bakola lobi peut-être tozonga na mboka, tokende kokundamela na mboka, mais ebandi kozwa biso na ba mboka ya oya mindele. Likama oyo ezwi Kiamsito azali ndeko na biso, mwana muzombo penza. Yango wana naza kosenga na bandeko nyonso tu ya France, nzolu vonda okamba kanda di utukula kuna Brazzaville epangeto batakene.
ndeko na ngai José Wanduka Lokambe Kanda, ndeko na ngai Eliano libota na biso ezwi kokoso, naza kosenga na rive kono na Suisse Kiamisito likama ezwi ye, ndeko na biso Nzwama Kiamisito bana ya Ango Star Pasha Miliki ezwi biso liwa ya mwasi ya Kiamisito, naza kosenga na bino nyonso bozala ini de Pasco Ndinga ekanda dia okulu de telama luenda lobanike moko endio bata kene pangieto na lo mono bomono paikidi disongelevo ekosi bata kene yangona bomoninga na bimi enterrement ekozala vendredi prochain na 9h na cimetière à Bondoufle. Na pesi bino ba numéro ya imoko Kiamisito ezali 06 34 28 57 92, numéro ya Kiamisito na Paris. Numéro ya leki na ye ya mwasi ya petit sœur Hortense Bwanda ezali 06 51 09 54 49. Bandeko tozala bomoko evata di italele kiadi ekuma Kiamisito vidisi ngudi uti deana mwasi ya Kiamisito mama ya bana na ye mbote na libota mobimba mokolo malamu wana ya bino ndeko a partir à Londres toyene Congo. Ciao ciao.